pas longola bilango lati oyo pesa danser wana abina na yango yo lata bilambana wana tuneke c'est pas possible na tena chez biso la bilamba oyo uti na ndako na bilamba tiketi petit pantalon na uti je petit short sec na uti comme na lié à tournage parce que ma bien elle va la CG na CG action olongola bilamba pesa mutu mususu yo lata bilamba mutu uti na mwana sisi on a déjà qui n'a étoile prise à Zabo de Namani. On a pena dans enfance chez la fille. Na sala test qu'on a qui n'a pas d'orchestre. Balamo prise à ya prise pas big ah wa ba mochi pa baza kuna obo benga mango ba ya poto sala ti. Ko kota na matana. Problème poto ba poto sala on a une étoile. Balamo ko parce que ma vie la la kisi ça. Prise s'il vous plaît. Vous avez dit on est mochi pa à ce film là. Abio prise na abi yo lobi faire tani bakola wana ne balo bongo na kusate tout ça la musique biso no sona public et bien na kacha inde trop bazo na ngene bazo wana tinga tinga kuna tre ba kwa kala les man na longwe échappé à Longwe à cause de quoi or à Longwe que faire singi la mbala ka celui ba sala clip sur le concert mbala moko échappé à Boyi libo kenanga ezalaki na se ya mbabola oyo chete liboke ezalaki na se ya mbabola omoni banyama bayibi yango nalobaki na eloko te walisolo liboke nabetelaki shetani gole mpona nini boye basimba liboya bana changwe basali boye mpona nini kadi kuvile ya shetani gola kotikala livre te azalaka papa buzobe yekopesara poso te yo Africa Elengi TV bo s'abonner hein www.africa Elengi TV bo s'abonner ebele elengi ezali elengi ezali elengi ezali elengi ezali babi mikolo tozo bine elengi ezali Africa Elengi TV bo s'abonner ebele dans sol olingo mana maninge John s'abonner na Africa Elengi TV oyo kama solo ya kitoko ya solo ya ndembi te ya aubergine te ya pilipili te ya solo hein gros bisous à tout le monde Africa Elengi TV elengi ezali babu maga dabala betani adi ya betatoke adi ya betani awando ma betani adi ya betani dabala dabala Bonjour fidèles internautes, vous qui nous suivez de partout, à travers le monde, à travers le pays, aimables fidèles internautes, encore une fois. Bonsoir, bonjour, ça dépend l'heure à laquelle vous nous suivez. Quant à moi, je tiens seulement à vous remercier infiniment parce que vous êtes si nombreux à suivre cette émission avec beaucoup d'attention. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, cette émission a été toujours conçue par vous, une émission socio-culturelle, une émission qui ne cesse pas toujours à vous donner l'information sur l'actualité musicale. Mais aujourd'hui, comme d'hab, nous aurons comme ça à recevoir notre invité. Avec lui, nous allons quand même essayer de parler. Toki banungu nungu, Ferregola, à Betty animateur naie, Toki Ferregola, à Bengani animateur naie, Toki Koto Mama Bilamba, Izalaki Mama Bilamba, ceci, cela. Qu'est-ce qui se passe au fait? Dans Katia J7 du groupe Jésus de Nuance Ferregola. On saura plus dans cette émission Jardin des Stars. Merci à Bobette Feta du côté de l'Australie. Merci à Yolande Malula, na Suisse. Et pourquoi pas dépenser na Anne-Marie Dibenga, 5 ans de silence. Joël Dewi Sakonga, na Bossa Nyote,
comme je vous avais annoncé au début tantôt que j'ai reçu pour vous Moutimpaya. Azalaki ex-animateur Ipaya Just Diena, aye Ipaya Lacoste à Boaka, aye Ipaya Ferregola, nde babengani trouvé ba mamboutso babengani pourquoi. Bonjour. Bonjour. Boni. Bien bien. Voilà, on a déjà dans le plateau dans l'émission nanga. Boni santé. Santé normale pendant les hommes. Santé bien. Bien. Vous à l'aise. À l'aise. À l'aise. Et voilà. On va déjà commencer au Utawapi, bato bazo ba moni figure lisusu banda wapi na carrière na. Nga pena mona Jos Diena dans l'époque. Jos Diena les formidables bisika za bambote na ye. Na yebi ke barita zango bazo tala. Barita zango la japonaise. Oui. Wana sert na biso pena njiloise ya solo donc. Sert na biso. Donc nga pena naza mwana o pena Jos Diena alongo ponga naza ko mika koyemba. Koyemba nde na yemba Jos Diena tala na utana ngana bokesi mo ya miki tellement nazala mutu mo nazana talent na yepa Jos Diena gete venga na chanter fallait na yemba Jos Diena miki ngana yemba boy yemo ka baloli kete petit yondo za boy c'est le vana yo so sala animation un jour ozalaka bon animateur naki animation na sala ndelinga na yebite abando pesanga cri moko boy abando pesanga cri moko boy na yekola cri wana pendant un mois cri wana mbala monga mona yo comprendre que so ina bwaka bato bazo sepela so ina bwaka bato babamanga bala ça qui crie tout rapidement événement du monde nzambe leka kwa ibi chomwe mwaneye ale soso kobota na Césarien libata babwakela mbaso ngolo yokele solo tababeli liboma ale soso gudo diko mame kiwana donc ebuka course premier PDG au niveau suprême Nanjile donc na pesi banzilo tout na kati ya Panama wana na kati ya Suisse bella donc on est toujours ensemble avec vous. Alors passage pas ya Jos ou pas ya Lacoste passage pas Jos Diena masa mobo ya yo yibanga swanda abinisaka ba danseuse abikete yo tozali na Lacoste ba Lacoste azo tongo fo ifale to koma kaka ngabi na lungona ngie pas Jos Diena oteto lungwa banini yo makambo zo sala ifale ka to komana tellement naza artiste na chaka mutona na kemo na Lacoste azo sala seke bien wana ezalaka bakota mama Elbinasha na funa basala seke bien ngape na chamutu na mona na wana oya ya nini ote animateur pena vena de Kikwiti yeyo mochepai mba mo PV abikete na sala générique awa bakri zate soko ko pesanga ta mwa ida bakri yango na yaka na seke bien on a seke bien au sala nini en fait na sala Didier Lacoste ye na muziki na ye yansika banakini na monda nchebilo to lambi yango yo bolaka ya Blaise Créateur ya Blaise Créateur azamuta interprétanga yo ça chatolo ba sala témoin na sala témoin tenga na bwaka na bwaka pena na studio poto bimisa bord na yo zo accident na loko na zoki na lokolo na ki hôpital ozo accident na lokolo na zoki bazwi nga siko na ke na hôpital bazwi ba cri na nga na balati sango Blaise ba boîte sango Blaise bwaka ba cri soko yoki eza na kombo mo boye ba benga nge pa Lacoste kota kwa pourquoi na yaka ya Didier Lacoste kota kwa kota Dudumbisi kota Alpha Sumbu kota ale Diego Miziki kota kindi après Blaise wana yaka we mvama we Didier bakoselinga makamba bobazwa mobali na ngai ya bwaka neti ba mongo siko ya bwaka babiloko wana ngape na moni kete Lacoste asali boy pona ni nazwi ba cri na nga apesi Blaise nga na fâché na nga na kepa faire pona kolakisa bango ete ngape na yebaka musala na kepa faire kokoko cheta nena boy na animateur na sala ka bakri makasi yoko koka ba animateur nazana bango wana yoko na yebisi faire départ na yo pas ya Didier Lacoste au sala ka accident quand même aux assistant c'est pas na ata mutu mokote tine na sala Lacoste aidanga te asale logote ata lisu na ye na monate ngamo kana bundana na kati hôpital tina yo mona kete lokolo ekomi bien na bandeli suko sala ba démarche tine na yako loka musala pas faire
na ye pe ntina ndako afere na beti kokoko nde moto alukaka mosala nakutani mpe na ye nayebisi ete leader naza animateur nabwakaka abi obwakaka nga na ise nabwaka ayebisi nga bwaka cri moko oyo oye nango awa mbala moko na bando bwaka oyo sheta yo fongolaka porte na kote ekota ana telemi na kilo libanda oyo gola na kote yoyo tango na koti na kati yaya na yoki bilenge ebilenge ya makoso na mukwa ya sheta na lingi na liye tala mwana yo asimbi ngai je crois cri wana wana cri na ngai oui on a cri na nga wana mutu abwaka babwaka ngo na nteza toujours ipa na nga mungu mutu abwaka ngo ti so eza en train de na côté là na lupango affaire mbala moko via yebisinga ke lelo eza mukolo a rep ndo za boza retenu par moi même ferigola nazo mema yo sikoyo place à répétition so ina place à répétition ba confirmer que makambo pendo so sala na misu nanga batu bandimi yango mbala moko nazo betisa yo loela nabi ya solo prise to yo matatina métropole basiri wana métropole tokota pe na métropole VP abeti ndule na ye na ba mise na inde ezalaka mbala moko a présentanga kete animateur moko boya yawa na muni azobwaka bien fort après ayebisanga babitala nge instrument na bwaka cri moko boye ya shetani gola go fulele sosote azalaka papa buzobe yego pesa réponse te yo ya tunanga yipona nini azonika mbika papa na bango munike mbika azonika mbike ye fimbwe sheta zobetana nanye azobeta inosa petita quartier azobe ya gola fiakula ye okito bidiki fiakula ye donc omonike bakombo na bwaka okito bidiki wana eza na kati ya cri wana ngamoko na bwaka ngamoko na mibwaka na kombo wana mbala moko pe fera monike te yo pena wana makambo solo ayebisi public ava bino boganga ke fere zoye ayebi musala nga deja nga moko na zwaki na pale yango na yaki na ye awa mbala moko lendi nango tozalaka na studio ya mama Ngebi na RTNC na sali loela oui na sali loela na sali petit quartier na sali dérangement donc loela oui batu tout bazoi baebi générique ya loela to retrouver le sous na loela boraine na loela pena na banda libo kenanga ezalaki na se ya mbabola yomde boran oyo sheta liboke ezalaki na se ya mbabola omoni banyama bayibi yango nalobaki na ngelo kote walisolo liboke nabetelaki shetani gole pona nini boye basimba liboya bana changwe basali boye pona nini kadi kuvile ya shetani gola gotikala librete azalaka papa buzobe yego pesa réponse te yo apparemment ezalaka vite nzele ou ezalaka yo ezalaka nenga riti nzela ko kende bakote na kendaka wana te po bango bakasha na image monana na image nazalaka na chaka gu acha nini baladere ya munene boye na kingo na ke wana na ye fimbwe nazobetana nanye nazobeta inosa petita quartier ya sheta fiakolai okito bidiki fiakolai chiki bombi chisa kibenu kezo lanki mbala moko masala na courage kunzarda ya gokota bariti nzele koto babwaga bakri wana na générique wana bango babwaga sima bakri na bango yebana kate kuna créer banaga wana na loela après to na petit quartier basalaka générique moko boye nga bachaka ngate bakina générique wana tina bralma Flavie Kaniki papa ya Patricia Kaniki donc atali kete bino boye na générique mais biso to préféré cri moko boye comme nango libuke bozwa cri wana bochela biso na générique yango na fera ayago yemba générique ya petit quartier so yemi mopa ya na pale sombela bango petit quartier si to babo kilo na bango nkasi sombela bango primise kozala distrité pona shwana ngaye oba mama ya gambela balinga kamingi primise bamba dede yango wana petit wana ritinzela yaka oh qu'il savait que je t'aimais oh mwana mama ngana lela yo oh qu'il savait que je t'aimais mwana ne bale boyo kasone te bubuka luketo yango yo
Eh bien, loketo pete pete. Rita lati sabana pengle. Rita lati sabana koshe. Ale yako talisa. Kitoko na yo. Yo. Après cela, qu'on sila na yemba la moko, modulation moko boyaka na. Ngana ganga. Charlie Solo. Na yali susu. Liboke nanga. Ezalagi na se yamba bola. Omoni banyama bayibi yango. Yesheta go fole li susu te. Azalaga papa buzo babotu nanga yipona nini azoni kambika. Papa na bango moni kembika. Azoni kambika yo. Michael Obinanga na bango teo. Erna si se lokona to créer dérangement. Bayo ko sangisa. Babilo tozo bawana ubwaka yango mais apparemment oteka facilité. Bon, na petit quartier siko na teka ka facilité. Na yako teka face nanga na dérangement. De quel dérangement boka yini? Dérangement pena place na ya ba luba nyonso tu ba muchala mona batala kanga batatu kalonji. Na ya pena na munoko na bango. Muchipai nkolo tatu kufanza mbe baba kuya kwa bwe. Mema kushala kwa mukasha mwanetwe. Nitangila mulu, nitangila pashe. Uabelo rangwe, nitangila pashe. Muchipai nkolo. Basala confusion place entendre boulé qui ezaki ba cri à Ritinzel. Ritinzel c'est mikate donc nde masananga fabrica za benga bango lo abasi. Bango baya azangula ba emotion. Donc baya kaka pona obebisa ba via bayaya. Donc bango pena baza batute ke basala ka musala. Bango baza na éviter soki bazala na ba gris ou bien bazala na ba biloko moko boye. Bon, oyebi ka basi, oyebi basi. Basi bazala moi mystique. Donc on moni ke ya la kosala plan. Bon, vieux na biso pe tellement na comprendre to mona ba mona Congo banani basala ba plan ba Kirigu basala ba plan mais ba plan ba tumso ba boaka menga tellement na zala na mungongo na zala na ndirasa na mamunanga yango ba kri nanga batu ba boaka te nga mongo mutu na boaka mais bango basala ba kri au succès na soka na dérangement après na yoko zwa mambo yo ba yebisa ki ke ba bingana kai ba yoko zwa ngasiko na quoi petit nini générique wana babita na sima na ngai yagola kanga ko babenga ngui 4 minutes bayo ko sala bongo bayoki kinga na lungwe na nga bagoye benga blaze bakezwa blaze baye pe babeti wana siko depuis babeti wana donc to ko voilà to songa wana depuis babeti ndengo zoloba vie parcours na yo zala pa Jena Jos pa ya muketonga asale lo côté pona yo donc le peut faire rigola abengani yo avant on a tout nos questions ndenge ba bengani yo to lo ba carrière zo sala musique zo sala bazo exploiter na ba leader ou comment bon ba exploiter nga na ba leader ti ngamo na conscient que na n'était pas faire neti boke sona nyo to na beta eza ba koleka na ngapo na sala ka sûreté que un jour nga na obwaka na lobaki yango déjà siko na yo kozwa lire page yo sudina na comprendre que mana sala makampene zo chuka baya yako po bato na sala na bango makambo nga na mona bango na vite mais na moni bango soko bandi maonga na sala yango ni tinanga na ya ko bete pas faire pour na relaxa bango kete na ça toujours meilleur donc soki ba pesinga ballon na beta na chaka bi bakokate yango no moni na ya na bete pas faire Nathalie Nathalie Gabo na ye pas faire nga pena artiste pena o ya pesinga valeur eza faire mais net que reconnaître quand même na zo reconnaître mais na moni net que yinda comprendre raté a comprendre na sens nini na sens que asa orchestre na bango ezalaka na genre batumba galette c'est-à-dire quoi c'est-à-dire eloko ezate kati wana omona oh Mike alobaki boy oh muchipa ya salaki boy c'est bien 12 siko biso na kokolo beso mikolo to benga ngo batumba galette to ya wana passe to kipe ko mi pa lo beso to éviter wana pe na ma place ma ngwe parce que ma fan ya to na pas question alors qu'est-ce qui a fait qui olungwe pas ya faire rigola olobi obana ko envier obeta na groupe moya munene comme G7 ya faire rigola nzambe pasala ki grâce faire rigola zuyo après ce peu occasion au boaki et là on est l'équipe pour que ba bengana yo pour to ki mangamba ba bilamba so po yo so on zo bilamba batu au tourner no ba clip bleu moi nga Mike yo za journaliste amene sur internet donc Congo mobimba bazo tala yo na go bombe lote ngai nalinga te ko kosa ponga na catholique na sincère na sambela na catholique za catholique makasi donc Santa Maria donc ndena boye ngana koka mambote ngana ye mokolo wana salaka 4 minutes il fallait tout ça la ba clip presse ayebisi biso ke bino nyonso tout
il fallait bolata pembe. Après cela ndenge bokile na ba quartier wana basombeli bino bilamba bolata pembe basombeli biso kaka tolata pembe na baklipe ezalaka bongo basombela bino te nganga na monana te nasala baderangement basombela biso bilamba te biso moko bato tosomba bilamba après nayeba yebisi biso bozwa bamasa na bino boyanga mpe nake nazwi bamasa na nga natala mike ndenga boya kitoko fort alataka kitoko nakende na ye mpe na yo natosala clip sikoyo namona pena vie Vasco mponga na bombaka te Vasco mabiala wana secrétaire aye azoyebisanga oyo mochepai longola bilamba olati oyo pesa danser wana abina na yango yo lata bilamba na ye nga natuni eke c'est pas possible nga nauti nanga chez biso na bilamba na nga na nzoto bilamba oyo uti na ndako na bino olati kete olati pantalon na yo tie ce petit short otiaki na yebi te okomi na lie ya tournage Vasco mabiala oyo aza CG na J7 ayebisi yo olongola bilamba pesa moto mosusu yo olata bilamba moto wana alati nga namonaka yango sisi mpe natuniki pourquoi ekosala mabongo ngai naza moto ababiloko wana te nga nakokaka na nga te nga nalinga elamba na nga nga mona sokola nga mona tanda nga mona alata soko oyo ya kosala boye nga namona neti ekomi likambo mosusu nasala na nga yango te bamo mpe problème evide nango bamona déjà ke nga na nga na étoile prise aza kolinga nga mingi mpo nga mpena naza enfant shira feri nasala teste kuna te me nakota orchestre mbala moko prise aya prise mpe abike waba mochipai oyo bamochipai baza kuna obobenga bango baya mpo tosala clip kokota na mata na podium mpo tobanda mpo tosala yango na 1 2 3 mbala moko Vasco mabiala alakisi mosapi prise s'il vous plaît prise abi ya ndeni te mochipai azofinga yo abi yo pesaka ye eloko te yo yebe olata te aza njilo alataka makasi yo olataka bakola babilamba olataka ezalaka bakola abi yo lobi fe alataka nini bakola wana nde baloba boyenga nakosa te toza bamusicien biso nyonso na public ebele na kati ya 1 2 3 bato bazomona ndenge bazoloba likambo wana ti batindi bametre babwaka nga libanda heureusement na yako kweya na maboko ya maître Jeep bilanga makofi ofera bwaki wana aza grand frère nanga asimbanga na malembe abimisanga na libanda apesanga la rezwa taxi kima sote baya beta yo ba parti kama mbwana maître Jeep abimisanga nga wana nga pena zwa kari na kenda atombola nga pena simanga pena na kingo badang neti muibi kwa bimisanga pena na force za wana bango to baza wana basomona nga pena bimi libanda na monika balingi nga te na kinanga nakina nanga pe okene nakina na vanda pe na palais namoni ke te un jour ngonga nange ebeta po na za artiste na beta kanuli navani na palais namoni koko ba masa pe ba yendenge nini artiste uvani na palais falo boulonné yo boulonné déjà avant tout comment on a bongo bete so sola le beso avant tout comment on a l'air Vasco mabiala ndenge yo lobi ki akoseli makam selon toi babengani yo yo na Vasco bozala na problème banda kala ou comment et puis là babengani yo wana luka ki faire en coulisses pour oyebisa ke président na luka moya ko kende pas faire na comment na porte pour na gesenga na keloba ke mambu ona na porte na wapi wana ponga pe na vanda ba côté wana na luka moya pour na ke ko senga soit na salaka te na kesenga patron nga pardon pour tous na bon terme na zwa ba menace ndé na porte Oma bena musicien sans charisme mozozo alibanga po bamba muninga na misi. Wala na nonga simba mabanga. Niti bapetwana mikuse wana bailunga. Alala wana. Alala ni wana namuna ka ye ermo kotambula bakutaga mbelawa. Donc yo siko ke pas faire ndeni okutie se alala wana. Oui namuna ka po azala pena ba single na ba mapapa zobima donc nga na yo wana ni oluka ni eza ba 9h ba mo pena ba mabangi bima na ngate mana ko kana nga mwana ti sisa ba mninga ni seli banga seke batinda ki na mona neti batinda ka bango oui vous savez nos problèmes tena faire gola men yango na moni apparemment pe bino ba musicien to tonga na momke bino ba musicien bozaka pena ba CC na bino bulinga boza makasi na kotonga ba leader na wana ko sangote parce que fuite d'information ko bima pamba te ke no yo tonga faire ndenge Vasco lobi ke ala ta bakola et ko ça la pe vrai au sala yango et vous à la frete donc soko moni boye bango nde ba finga ka président na ndenga mayele
Banane wana. Ba Vasco wa. Toujours au cas déjà bakinga. Oyebi ke nako betolo lisolo. Pas de problème. Po parce que nga naza artiste nako bombaka te. Oyebi ke dernièrement faire wana utopesa Vasco mabiala soki abengana ki yekutu. OK azolia yeba mbongo ya ba contrat. Oh, nako sote. Ma Vasco azongi mikolo. Mais place à Vasco bacha movie Blaise Polo. Bacha Blaise Polo. O nga na bwaka Blaise Polo abongisa na soka générique na soki na Blaise Polo. Vasco mabiala pe nga na bwaka. Talaka nga na bwaka Vasco mabiala siko nga na uzana likamunini. Omuna kete bango. Ali bambongo na mouvement. Oh. Bambongo na mouvement. Nga moko nanu na bwaka libanga ya GDE mani na Lubumbashi. Et pas Muzitu. Mutu wana linga pesa nga $500. Mbala moko amata na immeuble. Akisenga mbongo wana nga na ayeba te nga na studio na kotisa na casque. Na bima boy mutu ayoki libanga ya solola. Ote na pesi Vasco mbongo na yo. Aya pesa na yisike. Ah, opesi ndoki mbongo na nga. Na kosa yote. So bengi ndo bese mabe. Asama mabe quoi. Nga pamba te. Ba artiste nyoso to balunga ki pas faire. Nga ko tuta nga na yena nga simati. Na beti so ba 4 ans et pas faire so ba 3 ans. Et bo ba balunga ka yiti. Azane ti mutu moko boye alingi omona étoile te o ezo briller. Yangwana na bwaki. Oyo kokolo beso na moni étoile liboso nanga. Ya kuteleba. Ezonga langala. Atike zonga lela. Ya kuteleba. Ezongalangala. Le temps pour moi de remercier toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment. Merci pour la première dame de Lausanne, la maman de Rit Anzi, Louawa, et pourquoi pas dans le véritable code, il s'appelle Willy Moucheni. Code Yamboka, na PC Bambote Kotazali, et pourquoi pas na mon ami David Lutete, l'ami des boss et boss Gaucho Kotazali, na Kinshasa Awa, Kakandeng Zala. Alors, Ulongwe, Babengani yo, Koto Baleo Bambongo, $500, Wengi Vascondo, Kiyomo, Tobenge Awa. Et enfin, aux Awapi. Namito penza koko lobeso donc lobeso mpota. Ok pas lobeso. Nazui pas lobeso. Namito pena nazui pas lobeso. Toza na studio, to sala ba générique banzembo da ici. Yepo zoko kamaka mute kuna lobeso abeta ba mise bambata. Te. Omoni lobeso. Lobeso nanu ye mokaza éducateur. A édikaka mas. Aza pena oya pesa kabana toli. Donc kuna toa neti bana classe. Il fallait kozala nanu kuna ta nanu. Toza bato moko discipline tolobanga ba français kuna donc kuna soki oyebi français teza moi passe bana balba français bisoko no question na yope. Oh moi j'ai étudié à Kikuti là donc on a tangi place ba wera ba chema kolo. Ah bon? Place wera tangi ngana tangi wana donc na pena pecha ba kester na tangi pena place place ba vie kester ba tangi pena tangi wana. Masui de Kinzambi donc bana Kikuti to bazotala nga ba yibike o frère na bango frère Neski bidiki na Kinzambi makambo ezalaka bu na koma mama na nisia na ko ni total équipe ba anglais mususu o bazo évoluer talika ka lobeso ciblé ka lobeso ko bato ba lo ba point ni nous landa ki hérité na bon pendant on landa fabricité pour la ni pe Holanda qui bon cette fois-ci Holandi ki lobeso quand même parmi batonga na tangi wana Holandi te pourquoi pas Holanda iba bon nzambi ninga sala kabisa na mokili to yibaka te mais omona kengai kolanda lobeso na landi po anini baseri wana nazokemba fort donc musique nangi ezalaki sans valeur wana na bwaki na attaque moko te na Congo mais lobeso so ya ina repa juste diena so yoki ka mungongo nanga alobaka eloko moko so ka yoki na bwaki so ina kiti na vani mupanza binga yaka abi uzane lo moko boye kati na yo zo bwaka bien fort soit sauver nango otala boy $50. Voilà la maison merci. Non, ça na maison. Ça le loté. Bon eloko wana ya liboso ikele nya idiki nwani baseri wana ngapena lia bambongo na yo mona via zo festenga na mona epe lisusu pas mettre baizana bazo bongiseleka zana mwa nini pani na pine na bima buya abinga ngai moko ngakutu na mona ngai te animatelo na tala boy ye po ya zala la vie na ngai bala moko na kiwana apisanga $30 anga bambonga luka ngana na kabele ba kri ondeni mais to kuta na na vie wana ata mukolo mote na mona te po isanga petit pesanga kri moko boyina ke bwaka ilekela anga era sali mouvement na ye ezate iye muto alukinga nga pena na yukaki masolo na vani na pale natali kriye nini boko na ye wana betaki mama lelelelele tombola bebe lokolo bala moko na bi azoya na lira bien il fallait na kilina bwa na vie po ya bwa na ene tibili Clinton
ngana zokende likolo nazokende pena tosala mama na featuring ya baanimateur tozobinisa mboka oyo twana bachanteur ya makasi baza wana. Merci, donc on a compris. Maintenant là, Ozo évolué, pas il y a Coco, Lobeson Pota, OP a évolué pas mal, donc on a PCMbo Tekota Zali, Lobeson Pota, Tombola Bebe Lokolo, Tombola Lokolo. Alors cette fois-ci, Turbine na rythme. Cette fois-ci, peut-être que na rythme ya babwakela mai, bapangusa biloko bato kosimba te pangusa. Donc eza neti mai ke pa na yeso ke osimbi kopo na ye ifalo pangusa. Ozongisi place otiaki. Yango wana omoni tozobina pe eloko nyonso tonga na yo kokote pa na yo soki na simbi yango exemple eti nakosimba kopo na yo mba mosusu yo olinga bongo te po yo ya osepela ifale na ebongisa yango eti yango na nalobi oyo biloko ya bato kosimba te nzambe pangusa oyo kokolobeso kosimba te nzambe pangusa oyo kento ye muntu kosimba te nzambe pangusa oyo biloko ya bato kosimba te tosyango awati pangusa. Bon, et ça, j'ai d'abord comment j'ai de pangusa, pangusa kaka. Na kosa pena na saleté awa na pantalon. Yango na cheboye. Au monde, okoye sanga liboso na yo pantalon eza na saleté, na cheka boye. Na donc na pangusi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. S'il faudrait qu'on puisse un conseil et pas faire gola parce que n'abi ki batune ba Hollanda faire gola pe à l'Andarabiso. Le padre moto ya Mbonika Boronina. Moi message qui ba bon ça peut musala selon yo nengo les cas qui vous en a regret parce que l'homme soupe ba faire ba baraté ozomona donc il faudrait relancer un message nga vraiment nazala na regret ouais nga vraiment nazala na regret na mambo ekoya po age affaire na nuza age na ngati nga naza petit mokie po nga depuis maman na papa botanga balakisa ngati ko soki na bimi na balabala na banda ko insilité ba mikolo angata ba masana nga na kola na bango to ana problème to bongisa na malema ngata ofingi nga ya mama na yo ya boy nga mikitsa kaka na singa oh ya mama na yo na yo ka bato ba ibenge déjà apesi biso déjà réponse et voilà ba bangela ngo soute nga na sala ngo te nga singa ga merci siko na comprendre te makambo ibima ko ne pesa nga na souci ndeni nego bima kinga na manke mukolo yango na nga na monaki te na kozala na bato abongo te mais conseil na pesa. Donc, c'est la vie wana musala batu basalela président Ferregola musala pour ceux qui natali avant nga kutuna longwa batu balongwe belé avant kutu asima nanga pe batu balongwe belé barisi matadien donc batu ka pe échapper balongwe ah bon échapper balongwe échapper balongwe zela nanu ko la so ba fausse information awate nana longwe échapper à Longwe à cause de quoi oh à lobby que faire singi lamba lata soki basala clip soki concert mbala moko échapper à boy babengani mamwelamba bon kuna kama mamwelamba oyebirisi matadia yango pe lamba elamba kaka to comprendre nga te elamba ngo elukani ni kuna police matadia information musu to zui échapper à Longwe ndengo pesi biso à Longwe ngana za na bovan to vanda kapena na feri toza ba voisin ngai o ba maître Egypte ka maître Egypte ya kingela ka feri wana sikoyo azala nanga chaque temps atande na ya makamu na yo maiki ndo benga kinga to sala émission maître Egypte bilanga makofi ayebi e baba olongole pamba bomba ina te ba kolongole te po ye pena za mutu ankesa soki faire perdre donc à perdre pe sécurité na pour ça maître Egypte ça passe donc mambango ezoleka yango yo merci tokomi na suka koloba nini na liloba ya suka na bandeko oyo pe bazana oba ko sepela ko soutenir yo ko appuyer bino bokende liboso pona bato balinga ko soutenir nga numéro na nga nde nanu yango yo 089 34 60 630 089 34 60 630 clèche wa belo ba mishi mulamba donc tout bana mikili bazotala ngana bana Congo Kinshasa ba soutenir nga balemba te ngana kufina note bolo eza marche ba crise belé donc ba innovation eza nango mais to zela ka temps ta po biso to ko wela te to ambango te biso to za Mike donc grand journaliste to zali penza voilà to zali pe to zala toujours remerciement na ba oya yo ba otala
donc toujours bao balinganga bapesanga babenganga mpo bapesanga baconseil. Donc soki likambo ezali ya conseiller babenganga toujours bapesanga conseil bao mpe bazoluka nabwaka bango mpo mabanga kuna donc ngani naza wana na kokolo beso na animation mbongo ya pa lobeso to yepa no te mbongo yepa na ngai oyo alingi kenga na bwaka ye abengi numero na ngai na pesi wana atindelinga mbongo na bwaki ye oyo alingi peke kokolo beso correct tantina pa za wana toza pena sima donc blende baye bake ba perdre sima na bango ekomi nango manzanza koto ya biso vimbi donc moya kolobeza te donc Mike nga pena kosenga yo beta tour na répétition oyo kozwa biso pena répétition comprendre que makambo zolikana ozala wana opesi madame nombote te na pesi pena Clarisse Bopiza bisika azali ba mbote bele donc naza pena naza marié. Mais naza de combien d'enfants? Naza na mwana te mais naza marié. Naza pena na mwasi ndinga za boya sepena. Naza na kinya. Baki naza pepa biso donc to tiki pena wana banini. Na masana nga chobobo nde to démarrer wewa wana gayaro wana. Donc to tiki pena wana. Voilà, merci. C'est par ici que nous mettons un point final dans cette émission. Et je dis merci à Bobette Feta du côté de l'Australie qui nous suit en ce moment, Maman Sociale. Je n'oublie pas de penser également à Joël Dewisa Konga, toujours dans la Australie. Je dis un clin d'œil spécial à Willy Moucheni, le véritable Yakod Yamboka. Et pourquoi pas de penser à Mexico, la première dame de Lausanne, la maman de Ritz Anzil Wawa, ainsi que Anne-Marie Dibenga, 5 ans de silence. Quant à moi, je vous retrouve déjà demain ou après-demain pour un nouveau numéro. Et avant de boucler cette émission, nalingi na lobelo moko artiste aza on a pesi déjà ba numéro nae s'il faut ya ko benga ya ko contacter et surtout que baza en plein studio bolukaye rapidement bokota bozala satisfait bolingi bo soutenir bolingi vraiment bo participer na musala bazo sala numéro est bel et bien donné dans cette émission. Play. Africa Elengi TV, bon s'abonner, hein? Africa Elengi TV, bon s'abonner, ebele. Elengi ezali, Elengi ezali, Elengi ezali, Elengi ezali. Ah, babi Mikolo, tozo bin Elengi ezali. Africa Elengi TV, bon s'abonner, ebele. Dans son, olingo mana maninge John, s'abonner na Africa Elengi TV, oyo kama solo ya kitoko. Ya solo ya ndembi te, ya aubergine te, ya pilipili te, ya solo. Hein? Gros bisous à tout le monde. Africa Elengi TV, Elengi ezali. Babu maga. Nabela betani. Adi ya betatuki. Adi ya betani. Awando ma betani. Adi ya betani. Zabada. Zabada.